Yaya mokili o etonda makambu ya kosakana te yaya. Soki nzambe te na yebi te tokosuka ndenge nini. Nzambe nini? Alors vrai nzambe pene ya nzambe o basambela ya solo yaya. Il faut kosambela po. Tant on lobaka, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Ezalakama sekite yaya. Tala lisolo o. Na pekisi yote ezali na batu mususu ye na kati ya garde-robe na ye. Soki azali na bilamba ya sika ezali kaka 10%. 90% li bilamba ya tombola. Ngana linga bilamba sikate e umelaka te. Ngana linga ba ketcha sikate e umelaka te na linga ba ketcha tombola yaya. Bilamba ya tombola ya flipperie eza mabete. Ezali malamu d'après yo e umelaka. Ezalaka bilamba ya sikate. Ezalaka bilamba ya batu balati basangisi yango baye batindi. Po bateke yango susu yaya. Eske mutu alataki bilamba wana oyebe mutu alataki bilamba ya flipperie wana olati wana. Chose grave. Flipperie to tombola, batu mususu basana ba sous-vêtement. Sous-vêtement o asana ngoana, asana 30 sous-vêtements ata moko te ya sika. Soki ya sika ezali ata mibale nyonso tu wana ya tombola yaya. Yo sombaka tombola ti lelo ba sous-vêtements ya tombola, ba yaya basi. Bo sombaka ba robe de nuit ya tombola. Donc nyonso o texaka ya tombola, yo ka sika aboliso. Ndeko mwasi oyo a failli perdre son mariage. Libala na ye pona akena ko somba ba sous-vêtements, ba robe de nuit ya tombola après mariage na ye. Alors bino na mariage na ngai ifala na biloko so ya sika. Sika yango pona ye ifala ya ke na tombola. A somba ba sous-vêtements ya tombola, ba robe de nuit ya tombola. Eya biloko amona na butu ndimela ngai okokaki kondima te biloko ya tombola. Heureusement ndeko sukeli bango to kometela le solo a comprendre qu'est-ce qui s'est passé benga ba ndeko na sa biloko ya tombola baya koyoka li solo oyo to kobeta lelo awa ya kaka na makambo ya prière to lobaka yango chaque fois pona bana na biso ya surtout bana ya école primaire ya sambelaka pona bana na yo sambelaka pona mwana avant kende kelasi okoki kolala te sans pour autant sambela ya na ni témoignage moko awa epesinga mutu ko soit ezali na anglais mais ako traduire yango na lingala pona bino to commenter yango maîtresse enseignante alaki sorcière ex sataniste d'après elle ale bana ko sa neni ye na bana classe na ye a initia bana classe na ye presque 70% a pesa bango kindoki ya tata mpona maîtresse ala ndoki ato pesa bana classe kindoki mais heureusement ya lobi atika bakamwana mais azo ko conseiller to sambela rapona bana bisa fo ya kele classe parce que ba famille so bana ko ya famille o esala ke ya tika kindoki bana ko sambela famille o basala ka chaque fois avant balala ba sambela ka papa mama na bana moto lekai makasi moto bana ko pela ta ndako no wana na losambo ya ba parents mwana moto to pela moye bazwaye ezate ta pour lobaka losambo efutaka yaya to ko solo yango awa na émission ya lelo. Ya le pays va mal, le pesingai passe ya kosakarate, un enseignant, fonctionnaire de l'État, papa moko ya plus de 70 ans, et bembe angwane lali ya bomone bembe, awa tokei na province ya Kananga. Un fonctionnaire de l'État meurt devant une banque après 3 jours de va-et-vient à salaire. Papa moko ya 70 ans, enseignant. Pour l'ambongo na salaire, azoko kenda zo zonga bazoko pesa yango te, 3e jour akei, azo atambonga ngote papa akufi na ba stress devant banque na Kananga yango wana. Et ça l'a mis le 40e kaka de 30 mai oyo e utiko sila. Toko zongela yango na émission ya lelo. Yaya le pays va mal ya solo. Soki to continuer kolanda ba politicien na ebite mboka na biso ekokende wapi ya pasi ya kosakana te pona mboka na biso. Eya, vous savez, papa Etienne Tshisekedi alobaka na nga baloba moko na kozongela na kati émission. Mais yebake, na esaka bino chaque fois, ne soutenez jamais le régime, soutenez toujours plutôt une nation parce que le régime passera, nation ekotikala. Ba politicien oyo ba komi plus fasciste que ba fasciste bango moko. Bazalaka batu ya Kabila. Babinela Kabila. Nini baloba te pona Kabila. Yaya, epesinga ipasi to kozongela yango. Mutu lokwa Lambert Mende.
alobake Kabila a roulé tata mukolo ndengo wana atenere et pesinga cher de poule yaya to kolobaka mo à l'émission. Yoka. Je peux avoir été manipulé. Manipulé. Je n'ai pas cru que le président, manipulé par qui, que le président Joseph Kabila tel que je l'ai connu pouvait prononcer un discours tel qu'il l'a prononcé le 23 mai 2025. Je n'ai pas pensé que ça roulait tout un peuple. Je me suis rendu compte que moi, personnellement, il m'a roulé. Est-ce qu'il a roulé tout le peuple? Je ne sais pas. Il y a plus d'1 an que Félix Tshisekedi dit que là... Voilà. Est-ce que, voilà moi extroson le mutuloko la Lambert Mende a koki koloba que le président Fachi, pardon, le président Kabila lui a roulé? Et attention avec les politiciens congolais. Les politiciens congolais tournent kazakh à tout moment. Et c'est ce que nous allons développer dans cette émission, mesdames et messieurs. Yaya, t'as la vidéo. Mwana mobali oyo azali kolela pona nini awa toyi na Congo Brazzaville mwana mobali oyo ari kolela po apesa kisoki 2 millions de francs CFA na peut-être 2 millions de francs CFA ça combien de dollars pona ba bimisala visa aux États-Unis koto pe Donald Trump alobino ba pays le rôle ba Congo Kinshasa ba Congo Brazzaville il paraît alors que des sous visa aux États-Unis mwana ndeko mobali a regretté mbongo na ye apesi me visa ebimité abandi kolela o kolokate yaya est-ce que vife bonga il faut que poto tala makamu oyo ezole kalamboka na biso voilà wale zali makamu oyo tokosola yango awa na émission ya lelo mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance peu fidélité. Vous allez chaque fois qu'on continue qu'on peut sa programme Oyo Radio Lokoyo et pas wapi chaque fois qu'on écoute na pona ko solo la makambo zali koleka na communauté na biso africaine mingi biso ba oyo tolobaka lingala soki mbali boso omona biso yeba ke komo la biso la fiston pelende tata ya Sedek et to sengi na yo osabone soki osabone ko bosa na te ko fina cloche ya notification pona orataka programme na biso ata soki mu kete soki aussi ko s'abonner awa ya to s'abonner ko to s'abonner, tout na papa, koto, on s'abonne, maman, on s'abonne, hier, moi aussi, parlez de cette émission avec vos collègues de service, parlez de cette émission avec vos enfants, parlez de cette émission avec vos amis, partout, si vous allez, baya, basame, awa, toujours solution, et salaka, na makabwe biso, awa, ba, insanité, et les kakate, awa, salaka, pembe na pembe. Et c'est le seul programme, la seule émission où papa na maman na bana ba vandi parce que la souka lango okozata insanité mokote oko simba plutôt quelque chose. Est-ce que komi ceux qui s'abonnent à Wakbo Santé au Québec s'abonner la deuxième chaîne na biso, deuxième chaîne au Québec na YouTube obeti Afrique Masolo TV. Afrique Masolo TV au s'abonner pe kuna ona orataka otala rapé ba émission auto tchaka kuna ezali pe chaîne d'information et de divertissement kuna surtout ce que c'est ici wana ko bossa na te ko kende bongo na TikTok obeti fiston pelende malamoko au fond le biso et ko sala ki toko mingi nous venons rappeler pour la bandeko oyo bandima ki ko soutenir ba veuve na ba orphelin na ba yango chaque fois ya rappelez-vous ba orphelin ba ko ba rappeler batu ba orphelin ba lingaka te ba ko ba orphelin. Et ça, les circonstances, il y a la vie. À quoi père de papa naye, à quoi père de maman, à quoi père de babo, de sobi balé. Et ça, là, qu'à soué na bangote. Moutoumou pas l'ingaraté qui a kende avant, à tika bala naye, orphelin. Alors, yo moutou ju chance. Oza ka orphelin okuma. To ozo kansa loko la. Oza, le loba loba ba orphelin tem, oyebi lobité. Yaka kosunga, ba orphelin. Oza na plateforme auto sunga ka ba orphelin. Soutien aux veuves, na ba orphelin. Surtout, mais aussi, maladie, mais d'abord, ce sont des veuves naba orphelins. Il y a comme membre. Contribution, il y a $1 seulement au moins. Tu as besoin de comme 1000 membres. Tu sais, il y a calcul, 1000 membres, 1000 membres au moins, ce qui vous demande $1. Bon, vous avez $1000 chaque mois. Oyo tu vas sunga ba veuve naba orphelin. Imagine-toi, yaya. $1 na yo pesaki, €1 na yo, €5 na yo, €2 na yo, €10 pesaki, 20.
et futeli minerval orphelin moko boye. Et pesi foufou et pas orphelin moko boye. $50 au pesa qui et pesi fonds de commerce na veuve moko boye. Oya boka orphelin. Nzamba kotika ote, nzamba ba veuve na ba orphelin. Mais surtout soki ozwi engagement ya kosunga ba veuve na ba orphelin, il faut okukisaka yango. Bandeko ba komisa ki ba kombo ba ike bali, mais bandeko misusu bali kopesa, bazana nous chance ya kopesa te. To éviter possibilité ya mutu na mutu baki to so sanga na biso ba million te. Ce fils qui attend 1 euro, 2 euros, 5 et kosunga ba orphelin na montagne aux alango attend 1 et kosunga. Je vais vous donner une anecdote avant tout le cas. Ezaki na bana mibale. Mwana moko ya mwasi, musupe ya mwasi. Mwana moko ya mwasi azaka mpe kasa. Alors, mama bengiye, Mireille. Soko elanga basani wana na ke wenze, soki na ye, na ya kolambela banzungu wana. Mireille alobi, mama, na osalango. Mama ke wenze. Aye kozonga, Mireille kaka biz na ba carte. Alobeta ka carte osakana. Asokoli basani te. Mama esaki na teke osokoli basani, osokoli otenga nini? Mama siliki azuye moko ake kosokola. Mama lobi nango tanga bima ayebisi bijou. Bijou azomutala turbulente. Bijou, sokola basani wana kuna. Na sokola ngati mwana lembi na ngai. Mama kei. Mama na mutu na yebiki bijou za turbulente, sokola pe basani te. Mais tant maman qui bijou a joué à Sokoli basali très bien à Tiwala banzumu so maman ya amoni bijou oh buka Sokoli basani. Alors c'est pour vous dire quoi? Na Mireille mutandima ki akosala asalite na bijou oya boya ki osala asali nani azali mwana malamu. Donc il faut savoir honorer l'engagement étant biso adulte soki mutandimi likambu il faut kokisaka makambo otondimi bandeko bazali plus de 60 mais bandeko mususu bazana moi na yebiti na kobenga ngo difficulté to bolembu na yebiti mais to sala effort pour na to honorer. C'était le mois passé moi bandiko sila to bandiko ke 2 mois bandeko mususu moni bazali ko bouger te menzamba ko sunga nzamba to butema na bino quand même pour na boya ko sala contribution. Voilà, nous profitons avant de commencer cette émission ko signale que maman Mbilabel, voilà, elle est là. Maman Bilabel, maman Oyo, kolisa biso na bouchenes na biso, maman Bilabel, elle est là. Vous voulez que j'ouvre le téléphone pour avoir mon yango bien, voilà. Donc c'est ça, maman Bilabel, a kobet abongo concert, voilà. Maman Bilabel, live na Johannesburg, et kozala bongo le 12 juillet. Le 12 juillet na Santone, na Van Club, voilà. Van Club, maman Bilabel a kozala wana, le 12 juillet. Pour na ba mourir à musique ba de ko li nostalgie ya ba nzembu ya maman Bilabel lokola obeyanga ozali mobali ya mobulu pandantana donc ba nzembu maman Bilabel to yebi yango ba mazili nga mopale ya yemema ya donc maman Bilabel akozala wana les 12 juillet na Santon en Afrique du Sud na Johannesburg. Donc to benga bo so jaba bien la bino pour la kosala wana, voilà. Numéro contact ezali wana pour maman Bilabel on a ozwa ba bien la bino billet VIP ezali 1000 rand et normal place ezali 500 rand. Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Donc voilà, cadeau signé, c'est la maison Ntsana Production, voilà. Et Zid Production. Voilà, on va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Voilà. Il y a un peu de solo avant de faire information au moni makas on to moi temps pour la kota sikabwe na sommer na biso parce que c'est normal tout le makambo avant kota na sommer na biso. Je disais il y a ça n'a qu'attention, il y a certaines personnes to forcer au tête to mabete parce qu'elles allaient mutu na mutu. Alors baka de coloribus and de gustibus non put disputandum. Des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Ce qui est le blamba sika, mutum soit l'ingara blamba fliperi. Ce qui est le blamba ya fliperi te, muso l'ingarango. Ce qui est le blamba ya tombola, muso l'ingara ya sika. Mais ça la attention pour la blamba ya tombola ya to bendio matoi. Ça a été témoignage
to ezali ndengeni meli solo pour epenio jeune fille moko boye oui ba jeune fille to peut-être solo tongo awa bandeko africaine généralement particulier ba congolais ba lula libala koleka Yesu Masia ndeko moi si ozaki na fiancé na ye beli ka fiancé bazo kutana nyonso tout ça va mais tangu ya mariage déjà ye a mesana kwa tabelo ya tombola jeune fille oh yeah makambu mususu comme la kayo na vie okokanga noko ndoki okokanga batu ya quartier ndoki okokanga ona ni ndoki nzoka yomo komitala kapelano tala sima zonga moto soki osombi elamba ya ate elamba ya sika bondela kapone elamba wana so paka makila Yesu Kristo mwana mwasi walinga bilamba tombola makasi ya somba basaki ya tombola makecha ya tombola nyoso presque ya tombola ona denga bilamba tombola pona tombola ozala unique okomona mutu mususu teke ayo nana esi ozala unique so na tombola bilamba na tombola kokona sa raté bon ato za iniquité attention so bilamba la ville donc olingi yo boko sa la mana neni mutu sa ko sa la ngote donc nenga na ti Prada boy do foka mona ta Prada mutu ko ta Prada boy te non alors fi wana tellement nga ki bilamba ya tombola mingi tango abali na yebiti soki esala maka ndengo to zaki baguna ye tango abala bino netinga na bali boy en tout cas il faut na changer nyonso tout donc na kwa libala na ngai na kozala bilamba ya kalate bon bilamba ba sous-vêtement quoi na oso ba sous-vêtement ya sika ba lingette quoi ba sous-vêtement ya sika ba soutien sika ba robe de nuit sika donc azu ya kala wana kabi ba ndeko na ye akei pona ye sika ezali tombola akena tombola ju ba robe de nuit sika ba soutien sika pona ye me ya tombola ba sous-vêtement ya yo somba ka sous-vêtement na tombola bato mokili makambo mingi na lelio mama sous-vêtement tombola solo wana soutien tombola solo wana boli kambute sa ba choix na yo il faut bondela moi si wana aina wana ndako jeune marié donc 2 jours après mariage aka sombi retour na yenango a sokoli yango asalaki bala mfoso la ba tombola fa kolata foso a sokoli yango na ekauki ebike robe de nuit umela n'est-ce pas robe de nuit wana ekauki alati robe de nuit wana butu tala la butu na tongo ala mukaboye mukongo na ye pasi ya kosakana te ba pota de butu ba betaki ba film abi oh mais comment la muki mukongo pasi bo nini avec mon bana chéri talo qu'est-ce qu'il va pas mukongo nanga on va tala boye ba trace comme si on peut mettre film boye ba wane comme ça que cheval on ne sait pas ayoki bana muti ya et comme on monte olali ki bena bien olamuki boye oki fatigue ya kosakala te mais olamuki na fatigue boye ndenge nini oh mais eloko nanga ki bien eloko nanga film boye ndenge nini ya ba comme ça mutu no bala te na butu il faut prier avant de dormir. C'est très important. Il faut toujours prier avant de dormir. C'est très important sur la PMB aux radio locaux. Bon, non, chérie, ça, il y a pas de souci. Peut-être tout le monde a tout position, il n'y a pas de souci. Et l'équipe. La tongo père, mon bala keya, bon, si il n'y a pas sokoli, alors tu vas sous-vêtement la situation, ça va aller très bien. Na bouto pe bou, mon bala ekoya. Mon bala siko, a jeune marié, pensez à faire Tiboé. Donc, il y a un sokoli, la femme malaya, le pédalo fait à kosakalati, à lati, transparent, voilà, à lati, na sous-vêtement, comme ça, prête pour la fête. Tant que papa est pour la fête, abandi comme on a mobile nae, ma béa kosakalati, a yini mobile nae, a lingi l'isu kosantir mobile nae, ya, est-ce que juillet, comme la haute, Ozala mingi soki papa zate. Ozo miss papa. Ozo luka papa. Ah papa yako, papa ya. Soki papa ye, mbalaboko. Omona esmo a kande komelio. Okomba réponse insolente. Okomi kogangela papa. Papa alo ba ulingite. Papa lo ba i yolobi. Oh, et comme la volonté. Bilambo la taka somo kyango wapi. Zalaka attention. Jeune fille a repoussé mon bail na eti fête salamité mon bail ça va bailler parce que baby fête ça la psychologie ceux qui papa ça fête ceux qui bandi ko yima ka abuke okomona makanisi pe leki mbongo pe boya a bailler na epé alali na ye
Siko papa lali na ye na tongo boye amona apoli aza lokola mutu oyo aouté ko la fête butu bimba. Oh, mais quoi je ne vois pas. Mais comment c'est moi je me sens comme ça, ça dit fête butu bimba boye. Mais papa ça avec ma moalati. Oh phénomène nino. Banda jour wana basala 2 semaines fête ça la makate, 1 mois fête ça la makate. Donc ceux qui m'ont la zate azoka posa mbali na ye, amona mbali na ye. Ceux qui mbala ye ko swana ko bunda ya tala ba ko swana ko bunda mso saka la libala. Ça ka normal. Et vous la blambate. Oui, c'est bien que baemba yango bitumbe bomaka libala te mama. Ko swana sali pili pili mumwa ya libala. Kasi pondini ye, lelo ya koma raison, ya kopanda libala, et koma raison ya kopanda libala, parce que bilamba bosomba ki na tombola, to pena ni bilamba wana, bosomba ki bilamba ya ba diabulu peut-être. Comment ça fait que oyebi mutu oyo a alataki lamba wana te, sous-vêtement mutu alataki yango te, bosombi olati yango sous-vêtement mutu. Soutien oyo mutu alataki oyebi te, yo olati yango. Robe de nuit, moutalata qui est ngote. Je préfère habiter à Tangoudou Baché. Bon, tout boy kakate, mais ah, ça va passer ya. Et là, la main à 4 est comme sous plus dangereux. Ate à Libana, mais esh, n'a habité dans le Sougan de ni Marambo. Donc, yoga siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche, siko au moro baké église. Tant baké église, basa parmi barasa baso ba ngoko l'église retard. Ya yo ngoko l'église retard pour nous. Kendaka toujours église ne bandeli bandi ba louange ba adoration nyoso tout yo comme l'église ka so comme ça ya katikati ils a malamu te to na église avant bango ba kena église retard tant ba okota ezala ki pe area de délivrance na habité qu'est-ce qui s'était passé jour là délivrance ça ba ndeni area de délivrance tango ba kotika d'église boye ndeko moko ya mwasi ala ki wana azui molimo ndeko aza protocole te aza membre ya membre simple aza na ye choriste te nani te protocole te aika ressemble la fidèle azui molimo andi koloba yo jeune fille oyo okoti 6 millions abena ndaku na yo lingi blogo ya nzamba tombola oyebite ke ba sous-vêtement sombaki na tombola ba soutien sombaki na tombola ba lingette wana en bref ne surtout wana ezali diable o memi esprit mabe yango wana okokakola la mbala yo te orebisaka mobali na yo nzoka nde yende nga li wana donc olala kala mbala msuda be esprit mususu aza koloba ndengo yaya ndeko na bi na moyo lokola basolo ba ngai Boaka biloko so nango wana kende ko tumba yango na so tuwana donc jeune fille na ba koti doki akomi dépaysé ba kote mba ki reta prière pe bandi kotoka akoti pe doki aboy lokola bazolo ba ya ebiso ba ta l'église e ko ta muta monde wana yo ba ko ba lo bana wo e lo bana ngata papa Honoré Ngwanda soko za muyibi ofandi boy soki mutabi ta muyibi okolenga yo moko posa muyibi mais so muyibi to olenga te amona comme ekola wa culpabilité moko boydoki akoti pe na mosindo ya prière bakoya kate na yena mbali kwa koi babandi ko sambela pona bango tango prière sili babimi bayebisa ata pasteur te ko moko te babima bango bale moi stambala batalani moi ça bi papa mwana mwasho azi moli mwa lokola lobilanga etosonga ndako bakenda na mwasho mbali bazwana ba lingette nyoso to ba sous-vêtement o ba soutien ba robe de nuit bazwa nyoso to wana basangisa batumba yango mwa ya somo mwasi bloko la msu ya sikra magasin ba sambeli afa bala tango tala komestre ndenge libala oyo ya bango ezonga normal pona babaka ki bloko ya tombola yaya ebongo yo mutolinga bloko ya tombola na sous-vêtement tombola nyonso tout tombola est-ce que neso ya tombola za kamalamu tala kutseki tala kumamba na après-midi ya lelo na deuxième session na lenga to solo makambo oyo na papa honorable Johnny Mabiala wana biso awa to kobeta lisolo oyo to kosolola ye makambo oyo to oki na sommaire ya lelo papa Johnny mbote na yo bon lundi mbote nde kofiso pelinde kola monao
Merci beaucoup. Amen. À mon appel yo. Lecture na yo na lisolo o moni yango ndenge ni bande ko bayike ba linga ka mingi do ba tombola. Biso na table ba tombola wala okela ba matete pena mo ponyo poni tombola yamba moto o ba ketcha bien bimaka na tombola. Mais bande ko mususu ya otala ngo yebi na ba sous-vêtement tombola. Tala lisolo ndeko de komeli alingo prendre libala na ye pona akele ko so ba lingette na tombola. Lecture na lisolo ezali nini? Ya libota na nkolo na pesi bino bambote beli place aux amis. Lecture na nga na likambo ndeko. Namonaka munene na Nzambe. Nzambe aza munene makasi, Nzambe aza bolingo ebele. Biso nyonso tozalaka na baseri wana ya kosombaka babilamba batombola banini somba. Mais sikoyo eloko moko oyo nga nazolobaki nalingaka Nzambe. Oyebi ke Nzambe asungaka pe mingi bato baza na misolo te na ba ignorant. Oza na mbongo te, oza na eloko kosala, donc oza na moyen donc possibilité ya kosomba o neti biso tozoloba wana te, mais oke kosomba kaka ya tombolana o bandokisi batie makambo na bango na kati, mais Nzamba ko protéger yo omona pe eloko wana esalemi te pa na eke kosala pa ya mutu oyo azalaki déjà la possibilité, parce que mutu wana o akende kobala, c'est-à-dire bazalaki déjà la possibilité pour basali mariage, c'est-à-dire baza déjà na mbongo. Na mbongo ya komaki nango azaki suna niveau que somba suba biloko tombola te wana sala ineka anko akende somba biloko tombola peut-être des apeka ba besoin naï. Mais ce qui totali bien au komona il y a déjà net tolobinet na ba intérêt na biso ya Congo, il y a la pauvreté extrême. Batwana mususu ba vivaka na biloko tombola. Mais comment la biloko oyo tozoloba ezwaka bango te. Pourquoi le Seigneur a protégé bango par rapport à moyens au bazana ngo ils trop faible. Ngai moko nazalaki commerçant komemaka ba tombola na ba intérieur na mboka kuna kosala ba échange na ba masangu banguba biloko moka ndinga no sombi balo tombola ya bana okyo fongoli oteki. Bon na kokolo ba peli susuke. Ils appellent aussi na bata, parce que bon bata oyo monde comme sous terrible par rapport à les temps passés. Les temps passés, il n'y avait pas beaucoup de pièges dans Babylone kolokwa babilamba wana. Mais pour le moment, il faut vraiment faire attention. Et en plus de ça, bato bazo somba bazo salaka ba mombongo ya batombola wana comme manette na ba intérieur, il faut aussi babonde la kapona Babylone wana, ba pe ko protéger ba ningo bazo kende somba Babylone wana. Po na bamboka kuna place to bandako kende kongona mama mususu azoya kosombela mwana ne kaka kaleso azoya ne pe mutakala amemie donc asombele kaleso wana alati CPK wana papo tali bukina mawa obakise lesu kaleso moko bi bakisa moko pona o chanjaka mwana o donc babiloko wana mingi ezoyaka ba moyen obiso tozana soko komi na mo ba moyen na yo ndeko na ngai changer pe façon lifestyle changer ka pe yango ndeko to ba misusu ba ndeko so ba sombaka tombola te po bazala mbongo te pe pona bango na bloka tombola e umelaka ezalaka original d'après bango ba linga tombola ba ketche umelaka d'après bango te bon ngai pona ngana ko bango te o ezaka conseil tozo pesa bango soko ko sombaka somba na yo. Mais izala muta lusambo bondelaka parce que biloko musu Seigneur azolo ba biso ni nabi acheter tout ce manger et acheter tout ce qui se vend au marché. Alors bina biso bongo tie mta pesi biso permission habito somba nyonso o ezali côté kama na marché to somba parce que pouvoir ya ko somba ça dit yo za déjà na avantage eloko wana parce que bimisi mbongo na yo osombi yango. Mais kotikela yango tante e ya kokomelo likambo e komelo problème. Ça tango sombi yango soko laki likolo na yango oko diminuer pouvoir na yango même si il y a qui salo mabe et oko kasu ko réussir yote. C'est ça. Donc quand tu achètes quelque chose lokola yo moko lingaka yango mingi ye makape ko bondela po na moment oyo monde c'est comme déjà compliqué. Toujours baté et loko ni niswa malamu ezala mukili o. Biloko kolia ese beba nyonso na ndunda na ba nyonso na ba fufu tozolia na bamboka nyonso koma ya kobeba. Oyo kozwa bilamba kutu kolobate. Ba beauté o bana basi bazo tia ba make-up na bango na ba nini ba suki na bango ba mesh nyonso ezaka ya bandoki. Sikoyo
Ce qui peut au lobby au sombate au relata te au bonga pété mais zala siko mucha capacité spirituelle ou ezali élevée ya kokoi sa babilo kuana na nzela losambo pour ceux qui osali yango bongo te sachile que kokuta ndenge mo mwasi wana kuta na yango oso lataki apo komo duka nzambe wala ndepasi yo est-ce que papa Johnny na ba film o tala ezaka ba film balakisaka biso makambo oyo koya mibemba mo révélation to ndenge nini tango lobi makambo wana na ba faux de te rappele nga isolo ya film ya XOR yo okoyesanga to lobi film XOR te to tala film XOR biso kima malongi pona film XOR na ba épisode moko bo film XOR babana ko sala ba parfait ba sala ba parfait la film XOR musu ba sala ba rouge à lèvres musu ba sala na ba make ba faux de te mai faux de te mai ba pa kwa longi no ba sala ba faux de te osoko pakoli yango atozala ki mabe okoma kitoko à l'époque ba na mikebe à l'époque wana ezaka le bimbo ete mais sika te ko mona ngo ekomi en actualité film tala ane film XO siko ekomi siko baba na ko préparer biso malembe to ndenge nini phénomène ni wesala kado faux de te kutu omona mutala kitoko te soka pakoli ya mai wana elimusi ba cicatrice omona akomi na beauté et ça satanique to normal ya déconfisant omoni satan aza mutu abako yasalaka bakopi na ye nyonso omoni satan azosala la majorité azoyibango na monde ya lumière côté ya nzambe côté ya nkolo ye asalaka anticipation apesa bato na ye koanticiper les choses kopréparer mémoire na cerveau ya bato po ntango bato akomona yango baloba eloko moko ya bien eza malamu or molimo ya anticipation nzambe apesa yango biso bana na ye oyo tobengi discernement discernement ozo comprendre les choses oyo ezoya oyo eza malamu te oyo ekomemelanga problème oyo soki nakeli yango boto kosuka na yango boye c'est ça les choses maintenant Satan son tour apreparaka déjà bato na ye bien avant atindi bango bokende moni eloko tobengi lokola ba string wana ozomona bana basi balataka ana tobanda komona yango na bafilme bataya kala tomona yango na ba Miami bana basi bazolata yango na banini na ba Miami ezalaki bazalaki kosala bongo bazolakisa yango bato po na bao bakomona bazwa gu wana tozomona ba musicien banani na ba plage bazosokola na basi na bango bazolataka ba string ba biloko moko ndinga nzoka ezalaki préparation ya kotinda biloko wana tango ekoma lokola biso pe africain tozala na biso batabilanda landa ayato ya mango à bras ouverts mais les strings là que vous voyez les strings ce que tali string tala string bien longo lango penda simba yango normal ndenge ezali wana tala ngo bien omona ngo la forme nini na mutu ya Baphomet aza la forme ya mutu ya Baphomet obi Baphomet ezali le dieu ya Baphomet ezali dieu ya ba Illuminati forme na ye wana nde mutu na ye wana basali kaleso wana bana basi balataka est-ce que yo komona kaleso mobima mutu zolata na sima na mobimba eza polele liboso na wa polele finalement olati eloko nini obombini na nzoto na si oza nde oza penda nde obalobi ni partout mais bato bazopréféré balata yango mosusu mpe akolata yango azwi singa akitisi pantalon singa ne monana na likolo tu vois donc ya babiloko moko oyo Satan asa préparaki déjà mitu ya bato bamona yango ketango koya soni ezala lisusu te mutu nyonso amona yango eza normal olati mpe bozotambola balabala ata bana na yo bazomona yango eza nango kaka normal donc pour chuter na dossier oyo olobi na bandeko nini donc kosomba na batombola eza mabe to eza mabe te bon ngai nakoloba boye bilamba tombola eza teke babalon nyonso eyaka na babiloko mabe na kati ya kindoki eza babiloko moko eza préparé na bato moko boye na ekiri moko bo baprépare bon nazotia eloko boye po ekende eza nyonso te mais toko kotala pe na miso na biso bato boye koloba nyonso te oyebi pe ya bien na ya mabe te c'est-à-dire la prière nde moto ezali kokava nyonso soma ya malamu oyo ya mabe kasi yo prier pour diminuer toute éventualité ya ba sorcier mais
Pour na makambo ya ba kaleson ba soutien en tout cas pardon botika kosomba yango parce que eza pe propreté muninga moko boala takiango soka azalaki na maladie moko boye ya bienté atindeli yongo pe yo ozwi et puis la majorité ya babilambo batindaka tombolo ezaka bilamba bato akufa est-ce que oye bakango ya solo ya omoni ba mikolo o bazalaka le mususu akufie moko na ndaku azala mutute bayaka basangisi bilamba na ye wana nyonso babwa kaka yango te bakenda kotika ngo ezalaka mi kotika ngo pa bantu ya nani ya armée d'Israël bango bakokoti yango na bagage basokoli yango basali triage oyo ya ba chemise batie côté ba pantalon batie côté alors bakangisi ba ballon na bango ezalaki mpona koyedeka bato mais pour le moment koma mombongo bakoma kozwa yango bakangisi yango bakie kotika yango na ba usine oyo ozosala ba friperie bango bakozwa basokoli après basali ba division kutu bilamba monsieur ya kapendo zomona ezana bakaka na kati ça dit mutu ana kufa ki peut-être asali la kango toilette balongo na ka bongo batie donc ce sont des choses ezali vraiment propreté ce que ça la misolo na onde ko changer ka façon ya kolata somba biloko eza normal biloko tombola eza ba biloko moko eza penda propre mingi te mais ce que ça na mbongo te problème eza te ko somba mais avec la prière ndenge na lobi bato à intérieur bango baza na misolo te to ko obligé bango te basomba ka ba bilamba normal ba banda kolata tombola pe ko sunga bango mais le problème est que yo oyo zo kinde ko teka bilamba na lokolo za conscient ya makambo to zoloba bondela enfin baninga pe bazala protéger na ba emprise ya ennemi. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Je crois le message est passé. Na frère Topé, papa honorable Johnny et Mabiala, ceci nous amène au côté na deuxième sujet na biso. Il y a à chaque fois, tout bon de la rapport na ba na biso. J'étais en train de passer en revue. Na moni extrait Oyo. Maîtresse, enseignante, qui sataniste, mais à bongoli mutema, à lobby comment est-ce que ba parents bola la raté sans pour autant qu'on bon de la rapport na ba na bino. Ba teacher ebele, ba enseignant ebele, ba pesa bala ba kindo, moi la joie kindoki, akoba kosili sa ba na ndaku na famille, noko muta pesa été, koko muta pesa été, mais muta pesa yango maîtresse, enseignante, bendaka bana matoi. Yango na bonne la aux parents avant moi la kene classe luka ta lunchbox muke tela et moi pomme na kati moi etabe moi des la salipa akende nango moi la kende na maboko pamba te benda moi na matoi camarade na ya pesa e bombote a pesa e biscuit ata professeur maître enseignante à répondre bien à pesier bombo aller à ngote atena sak aya kopé sa parent to beta masolo awa comment est-ce que na ba école ebele bana ba kufa to te komona awa école to sala kamo a la Kinshasa fay mo ba perdre deux personnes to kozongela yango to ba préciser to kozongela yango na émission oyo koya école musu ba sala ngwana bana ba kufa chaque année ils ba sacrifice et pour être sacrifié il faut avoir ba faible n'est-ce pas faiblesse à muterosa nini moi na peut être allé na ndaku na ye akei kuna ba pesi moi lipa akolinga lia moi na sana nzala ba pesi akolinga mais moi na oyo ana lunchbox na ye déjà moi mi kate ezali na ya ba ndaku moi ko bazali eza difficile pour la kozwa ye et pesi ngai passe et pesi ngai cher de pour le loko oyo bota oyo kana ndenge ex sataniste madame oyo en seleta zoloba et mo to pe baloba pa ya papa Johnny Mabiala. Ex-satanic high priest exposes why parents should teach their kids to pray before bed. Watch till the end. Yeah, you have to teach your children to pray even before sleeping, because I would go to some homes and I cannot access the child because there is a wall of fire around that child. Or I go to wake the child up because I have to touch the child and wake the child up subconsciously, and then follow me, and I find this child is sleeping in a pool of blood that I cannot access. They're
you have to cover your children in the blood of Jesus. I cannot access this child is in a certain blood, and I would go and report to the gene. I say, I found a child in blood that I cannot touch. If I touch the blood, it's not like the one who sacrificed the chicken, the goat. That blood is so strong, I cannot even go near it. It was irritating me, it was choking me. If you like Christian content, Voilà. then subscribe. Wana zo ko expliquer comment est-ce que soki do sambeli avant ko lala to couvrir to teba na biso ba la couvert na sang de Jésus ata mutoyer akokate ya baneko ya amoni bana mususu bro baza couvert na sang de Jésus. Moi azo bana mususu ya classe ezate po bala o basambela rate bala la kibudu kibuti soka yeka atali abenge na komona kingani landangai alandi ki opesa kindoki tala c'est important ba témoignage ya boy il faut que tu la kaya. Yona sa ko ya raté le côté fait que tu la kaya ngoyo monter. Partager kaya ngo soke sungiote et ko sungande comme susu. Et sika moko songolo et pa moko pakala. Voilà. Toko zwa makanisi ya papa na biso Johnny Mabiala ye amoni boni sur problème oyo ya odo tu komona oyo na ebité ya ju ngondenge nini. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Il faut jamais dormir sans pour autant vous prier en famille. Puisqu'on a toujours dit, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Yo comment bokola là en famille, bosambelité, mabe et kokota. Il faut toujours prier avant de dormir. Oh, toloba quitter, tolobi. Voilà, et kendaka. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut toujours prier et longo nabana avant de dormir. Voilà. Et kendaka ndengoana. On essaye de joindre rapidement Papa Johnny Mabiala. Je vois la connexion fait défaut et Sika Ye Azali. Voilà, il nous revient. Papa Johnny, voilà, lecture na yo na témoignage oyo enseignant oyo apesi omoni yango ndenge nini. Ya bande konangai eloko moko na koyebisa bino kaka makambo ezosalema partout dans le monde. Auparavant biso tozalaki kokola ezalaki na kindoki limité. Donc c'est-à-dire ndoki bazalaki na ba limite na bango o bazalaki na yango pour le moment bazali illimité. Bakomi international. Ndoki komi kopesama à tout moment, à chaque place et na ba makambo nyonso. Motako kabelo le mususu mbongo, mais à kotisi kindoki na kati a fongoli porte. Mutumsako kabelo biloko kolia, surtout na yango ndenzela wana kindoki kotaka mingi. Alors il faut kaka kobondela pona bana baza la protéger. C'est pourquoi mon kabiso to instaura système ya chaque lundi tozalaka toujours na mabondeli pona bana. Allô? Voilà, peut-être que la connexion fait défaut. Et Sika, Papa Johnny Mabiala Azali. Papa Johnny disait que voilà, il y a instauré un système Oyo. Yako Sambela Kapona Bana chaque lundi. Je crois, et si la connexion revient, il pourra revenir. Voilà, la connexion lui fait vraiment défaut. Et il ne faut pas lui tenir rigueur. Donc, voilà. Il faut jamais dormir sans pour autant prier. Makila, Jésus-Christ, Ezalaka Bongo, Briard Liboso, et puis Nassima, barrière. Voilà. Si jamais Papa Johnny nous revient, il va continuer. Voilà. Mais pour l'instant, passons à autre chose, puisque le temps nous presse. Il y a le pays va mal. Mais on ne peut pas se voir la face que le pays va mal. Et puis, si on passe, oh, maman la tragédie. Je vite na tango bien, boye bika ba de sala raka. Zomona zomona o ya bleu bozomona wana. Hein? Bozomona ya bleu, voilà ya bleu, mutala li wana bleu. Papa wana lali atali fonctionnaire à l'état. Un papa de 70 ans. Enseignant, ce qui peut mettre école primaire, je crois. Accueilli na banque kozwa mbongo na ya salaire. Ba va et vient accueilli le makolo.
Ah, toi na kananga. Ah, toi na kananga. Kei na banque, kozwa salaire, azuite tour à liboso. Deuxième tour à kei, azuite. Troisième jour, azuite, zonga lobby, papa, tension et salier, émotion évanouie, papa, akouei, akoufi, un papa de 70 ans. En principe, à 70 ans, il fallait qu'il ait à retraite. Azobunda, pour en être allé sa bananaye, tobako qu'on a épesi passi. On va lire ce qui s'est passé ici. Épesi n'a passi à Kosakanate. Kananga. Un fonctionnaire de l'État meurt devant une banque après 3 jours de va-et-vient pour toucher son salaire. Aye kosenga mutu mbongo te. Mbongo na yemoko ya salaire, ba va-et-vient. Et ça qui a koufa. La ville de Kananga a été secouée ce vendredi 30 mai 2025 par la mort tragique d'un fonctionnaire de l'État, âge d'environ 70 ans, devant l'agence de la Trace Merchant Bank, TMB. Selon plusieurs témoins, il aurait succombé à une crise après avoir passé 3 jours à faire aller-retour infructueux à la banque dans l'espoir de percevoir son salaire. Ce drame met en lumière la dure réalité de laquelle sont confrontés de nombreux agents publics en RDC, notamment les réalités et les personnes âgées, contraints de subir les lenteurs et la désorganisation dans le processus de pays. Eya, pasi ya kosakanate papa mukoloboy. Papa mukoloboy, la 70 ans, a kende ko salaire na ye. Et pesi pasi à Koufi. Et te abino yaya. Le pays va mal. Tout le monde organisé. Est-ce que tu es là, tu faut pas que tu aies un salaire, tu vois qu'il y a un système qui salaire et joué à la beaucoup. Donc c'était du faux. Pasi à Kosakanate bakambia boy. Et pesi n'a y passe. Voilà, au nom de toute l'équipe de la radio Le Collet, on ne peut que présenter nos très sincères condoléances à la famille, corps d'enseignants, corps de d'éducation de Kananga, particulièrement à la famille biologique de papa Oyo Atikibiso et Pesi Pasi à Kosakanate. Eish, qui a des Bénien, République démocratique du Congo. Token de Siko la Congo Brazzaville. Momonia. Ndeko wana zolela nini? Yewan. Yewan. Ndeko azolela wana. Muta kufite. Legde ya kufite. Barobi boy. Azolela nini. J'ai donné 2 millions de francs CFA pour les démarches de l'obtention du visa pour les États-Unis. Malheureusement, le Congo a été sanctionné. Après ça, il y a 2 millions. Bah, ça, il y a des démarches. Il y a visa, il y a États-Unis. Mais Congo sanctionné. Bah, il y a visa. Bon, ok. Il y a un tout ça, à qui revient la faute, Yaya? C'est pas aux dirigeants africains. Croyez-vous que si nos pays africains, RDC, Congo, Brazzaville, Cameroun, étaient bien organisés, on en a envie quoi? Papa, tout cas, sud-africain, ça très bien. Oui, les problèmes ne manquent pas, les problèmes sont ratés partout à problèmes ali. Mais quand même, ça, minimum, il y a vie et ali normal. Sud-africain, il y a un voyage, passeport, moins cher. Passeport moins cher au Sakanate. Mais, Bakena Tala va payer sans visa. Ça, c'est la chose qui n'était pas là. On a tangi que là, assis Chaji Moussala, vie continue. Mais oui, c'est la 1970 na Congo, la Zaïre de l'époque. Eh, n'est pas sûr d'Afrique, ça va yaya. N'est pas sûr d'Afrique, ça va. Moi, je me rappelle, la vie d'un Congolais en 1904, avant 70, combien il valait la vie d'un Canadien blanc, ce qui n'est pas nous étions très bien. Mais hélas,
ba ko inculquer biso culture wa ke pona ko bonga ifra okende poto fwa kumputu talande ko sala matanga apo moya viser zati ak les États-Unis ezate siko nzela makolo ndenge ko tonda na yebite ko suka ndenge nini batu ndenge ba ko sila kotika na zamba na ba forêt nicaraguayenne wana Brésil okeye kuna Colombie okata kuna ndenge batu ba ko sika na siko na zamba wana ezopesa ngai passe ni surtout wana pour aller chercher via nova une vie nouvelle. Est-ce qu'on peut pas copier l'exemple d'une fils d'Afrique? Là, je cite le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Makam o Ibrahim Traoré au Sala. Et ça, le remonter pour le président Moussou Yaya. J'ai toujours dit, avec la grande richesse au Afrique et Zakanango, si on se met ensemble, Yaya, richesse ya Congo, technologie Afrique du Sud, marketing ya pays ya Maghreb, bâti banque dans le centre na Cameroun, Yaya. Est-ce que l'Afrique ne va pas avancer? Makamo et Miki, on peut surpasser ça. Mundel a fait déjà en Europe, Union européenne, autant partout en Europe, na carte d'identité. Biso est comme passeport. Passeport est comme extraordinaire. Passeport, on va contrôler les documents de voyage, identité. Pour na cause comme problème. Invité ministre des Affaires étrangères. Pour ça, les gens souffrent à l'extérieur. Bateau à côté, passeport. Non seulement en Afrique du Sud, awa. Non seulement en Afrique du Sud, awa. Même en France, ma pays, l'ambassade, France, ma Belgique, l'ambassade, passeport. Et aussi, ma partout, même dans Mozambique, les gens perdent un passeport. Est-ce qu'il y a moyen de résoudre l'affaire à passeport dans le pays Libanda? Les gens en ont marre. Est-ce qu'ils ont traîné à partir de l'ambassade, à partir de l'affaire étrangère? Beaucoup vont aller au Kantaké, non? L'ambassadeur va aller à Mbongo. Oh, ce n'est pas le cas. Oui, c'est vrai. Moi, corruption, qui est raté, ça y est, mais dans la maison mère, qu'on a fait étranger, ça ne va pas. Pour dire qu'on a un passeport biométrique. Est-ce que les alités pour la passeport biométrique et bima comme ça livrer un passeport. Tala qui tala kumamba. Bateau basala passeport depuis octobre année passée. Cause biométrique, cause passeport en redini. On ne sait pas. Le pays va mal. Espérons que tout va changer ce câble. Autre loba kite torobi ya to tika la kaka na makambo ya mboka na biso. Je ne sais pas comme habitude ce qui la honte et bomaka et que boma liboso ba politiciens africains généralement particulièrement congolais. Les politiciens congolais n'ont pas honte yaya. Yango j'insiste toujours, ne soutenez jamais la patrie. Pardon, ne soutenez jamais le régime. Il faut plutôt soutenir la patrie. Parce que le régime passera. La patrie restera. Waluba Jitunga. On a parcouru en revue dans notre là-bas. Makambo ya politique à Mboka na biso na kwena extrêmement ko ya Lambert Mende. Lambert Mende bota na niveau ya Lambert Mende auto benga ka Tchakou national. Où elle a élevé le président Kabila dans le niveau moko boye, où avait défendu le président Kabila, où il a boya ka boyi ba Moïse Katumbi tchak ba kota na Congo, il a défendu ba boyité. Comment est-ce qu'il défendait? Qui pouvait croire qui? Mais Lambert Mende, la bengata la mère. Mende allait tourner les dos à Kabila lelo. Abana koloba contre Kabila. Et là ça me rappelle makambo oyo Fenx Yalimete Etienne Tshisekedi André Koloba. C'était en Afrique du Sud dans toutes les questions. À l'époque, c'était en 2000 combien? 2006, hein? Élection, il y a 2018. 2018, je crois. 2011. Je me rappelle plus l'élection de la combien. Là, tout n'est pas Etienne Tshisekedi. Crois-tu qu'on gagne l'élection, Oyo? Alors, qu'il pleuve ou qu'il neige, mon fils, on va gagner. Vous voulez continuer à rester à l'étranger, redevenir. Mboka na bino wana, boye peut-être bino ne boule sa wana mboka. Bozo vous voit misa Western Union. Bozo vous voit misa MoneyGram. Na ba mbongo na bino. Je profite pour vous dire ya soko longo tinda mbongo na Congo bengi ya easy. Otinda mbongo easy.
La moyen téléphone na yo. On va revenir sur ça. Bolika botina kambongo na mboka na bino. Pani bozonga te. Boya ko vivre na mabele ba koko na bino. On en a marre. Là, c'est papa Etienne Tshisekedi qui parle. Abina Tambola qui est déjà partout. Et pas à décider. Bateau appelle ça un pouvoir. Oh, lui au moins reconnaît que le pouvoir est à Libanda. Mais cette fois-ci, on va me donner le pouvoir. Kabila va partir. Yangu ba prendre nzembo na kuna. Ya chichi zongisa na Rwanda zongisa na Rwanda à l'époque. Et si lui ont été Abi, je vais gagner les élections dans comme président. Voilà, papa, tu sais que tu as Ngana tunie li susu. Papa, soki kasi, et salam n'ongo loba, soki Kabila a gagné l'élection. Oko sa neni. Izalaka na hôtel, na Parktown Awa. Bate bele bazalaka. Alabaka le Congo sera à feu. Il a habité à feu en gros, ndengeni. Et par après, tout le monde a qui. Et puis, tu as fait. Abaki sa ke loko boko na simba yango ti le lobaki. Mon fils, il ne faut pas compter sur les politiciens congolais. Pourquoi? Les politiciens congolais tournent Kazakh à tout moment. Oh, tu n'es pas tourne Kazakh et l'obinine. Au moins, dit Kazakh, bango basalaka na sonité. Au moins, dit costume n'engue zalaka. Ako ba l'Europe na boy ala tiango na sens contraire. Etali bangote. Amo la ka intérêt na ye. Alors, vous étant jeune, vous devez vous battre pour Namboka Nabino. Et là, on a Simba Yangouana. Yango, ça n'a rien à voir à chaque fois. Ne soutenez jamais les régimes. Soutenez plutôt la patrie. Notre cher et beau pays. Lambert Mende Kendekolobake, Kabila avait la roulé. Autant de ça, la Kabila en est au Kosaye. Bon, je suis pas en train d'entrer dans les détails au Kabila, Kolo M23 ou AFC, ça, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Dans ce temps-là, la personne de Mende pour illustrer comment est-ce que Papa Tshisekedi a commis la raison, Lelo. Est-ce que, oh, nous sommes au Kabila joie, après ça Mende, après ça, ma politicien, Batum Souba Ganga Kutuba Jalelo, que non, sans Kabila, nous ne sommes rien. Batum la Kazakh. Président Félix, il faut ça la ramayele. Président Félix, fungo la meso. Kango la meso, tala, tula makutua. Bato ba adora Kabila. Lelo ba comme la simana yo. Est-ce qu'après yo, ba kofinga yo subuete? C'est le moment. C'est le moment. Tala bato ba bunda na yo. Tala bato ba bunda pour la ekolo. Pesa ba ngo chance na peta o etikali. Est-ce que vous le voyez à Mende? Encore le contre Kabila. J'aurais encore accepté avant d'en avoir nien. Quel baboui. Yoga. Je suis un être humain, je peux avoir été manipulé, je le reconnais. Je n'ai pas cru que le président... Manipulé par qui? C'est là. Tel que je l'ai connu. Na lingi, na tela bino, la vidéo pour moi, ils ont Mende Mutao Loba. Mende. La ligne pour moi, Mende Mutao Loba. Je le reconnais. Mende Mutao Loba. Je suis un être humain, je peux avoir été manipulé, je le reconnais. Je n'ai pas cru que le président, manipulé par qui? le président Joseph Kabila, tel que je l'ai connu, pouvait prononcer un discours tel qu'il l'a prononcé le 23 mai 2025. Je n'ai pas pensé que ça roulait tout un peuple. Je me suis rendu compte que moi, personnellement, il m'a roulé. Est-ce qu'il a roulé tout le peuple? Je ne sais pas. Il y a plus d'1 an que Félix Tshisekedi nous dit que l'AFC, le M23, ce sont des créations de Joseph Kabila. Peu de gens l'ont cru, y compris moi. Je ne l'ai pas cru. Mais c'est Joseph Kabila lui-même, dans son discours du 23 mai. C'est lui-même, à travers l'itinéraire qu'il a pris pour entrer au pays, en passant par le Rwanda, que lui et nous considérions comme le cercle, le centre de tous les maux dont souffre le Congo aujourd'hui. C'est lui qui a donné à notre crédulité l'occasion d'évoluer et de comprendre que Félix Tshisekedi avait raison de le présenter comme quelqu'un qui a des accointances avec tous les malheurs qui nous arrivaient. Mais vous savez, c'est tout à fait compréhensible. Un chef d'État comme Félix Tshisekedi dispose des canaux d'information
que nous, les Congolais, là-dedans, nous n'avons pas. Je peux être député, je n'ai pas les mêmes canaux d'information qu'un président de la République. Donc pourquoi est-ce qu'on peut nous faire le reproche de n'avoir pas eu l'information? Lui, il a des gens qui sont payés. Et aujourd'hui, vous allez être convaincu. Au jour le jour. Aujourd'hui, vous allez être convaincu. C'est Joseph Kabila qui nous a convaincus par ses propos et par son comportement. Qu'est-ce que vous attendez des Kabila? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous avez été littéralement roulé. Mais qu'est-ce que vous attendez des Kabila? Il vous a roulé en quoi? Qu'il fasse un monde honorable, qu'il reconnaisse que le problème du Congo, ce n'est pas un problème congolo-congolais. Que le problème que le Congo affronte aujourd'hui, c'est une agression militaire du Rwanda. Une agression qui a commencé en 1996, du vivant de son père. Donc qu'il reconnaisse cela, qu'il fasse un monde honorable et qu'il rentre à la maison. Qu'il rentre parler entre Congolais et qu'il laisse le gouvernement Tshisekedi régler le problème de l'agression extérieure que le Rwanda nous impose depuis 30 ans. Et Tshisekedi s'y prend très bien. Il ne faut pas lui mettre les bâtons dans les roues en venant faire le relais des discours prétextes, faire le relais des propos sophistes du régime de Paul Kagame. Yaya, quand je vous dis chaque fois, il faut faire attention dans la vie. Yaya. Pire à la raté, pire à comme pirate. Je ne dis pas que ce que Lambert Mende dit est faux ou vrai. Mais j'ai voulu vous faire montrer que si au moins c'était quelqu'un d'autre qui disait ça, quelqu'un autre au régime à Kabila, on pouvait accepter. Mais pas Moutuloko Lambert Mende. Puisque le président Kabila, lui, avait roulé. Vous savez combien est-ce que Mende touché? Tant ça va point de presse. Chaque point de presse, Lambert Mende en a comme ça $50,000. Chaque point de presse, on a eu $50,000. Et maintenant qu'il a su que le président Kabila lui avait roulé, est-ce que à juste chance on a causé 50,000 on a fait autant de conférences de presse là? Mabe oya ça là. Vous savez, il y a certaines personnes ils doivent se taire pour la roloba. J'ai même la honte. Lambert Mende a commis ça. Le président Fachi, il faut ça la maïli, la Batuaboui. C'est lui qui a vénéré Kabila hier. Aujourd'hui, puisque Kabila n'a plus aux affaires, c'est le président Félix. Le président Félix, s'il prend très bien, ils ont vénéré le président Félix. Est-ce que ce n'est pas parce que, à ce bout, il y a poursuite, est-ce que, bon, on ne fait pas entrer dans la politique. Voilà. En ça, il y a même gouverneur Gentini Ngobila, à sa compagnie de sécurité conso, na anniversaire du président Joseph Kabila, a sombela e Jeep, Moutiambongo, Ngobila, c'est bien, Ngobila, sombela Félix Antoine, pardon, a sombela Joseph Kabila Kabange Jeep, à Pierre cadeau anniversaire. Et là, on m'a appelé Ngobila, pas Kabila. Moindo Nzangi, Kabiliste, a commis le mabé pour la Kabila Lilo. Yaya, baza légion, baza ebele. Le président Félix doit faire attention. Baza ebele. Na lingarami kota la makamu o ya pasteur Guilité, mais na moni kaba lobe quelque chose de très bien. Il n'est pas le seul. Même Julien Paloukou qui fut gouverneur pendant 12 ans dans Nord Kivu. Ayeba qui ba secret. Ce qui est qui mené par Joseph Kabila, je n'ai pas il est quelqu'un à battre, à arrêter pour Yeba. 12 ans. Gouverneur, il y a Nord Kivu. Et quand, entre parenthèses, on avait vaincu M23, bah, c'est là qui système ni. À quoi le bangote? Le bandit que le mabé à Kabila, il est en train de vénérer le président Félix. Le président Félix, faites attention. Faites attention. Tiens les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Bat oyo, bah ça l'intérêt, na bango morote. Bat o bah pour l'intérêt à peuple yaya. Comment ça fait que le pays va mal? Bien pays bongi. Mboka bongi ndengenin. Donc et bonga pour la bat o bah au koti.
pour la famille yo. Donc, si on compte dans le pouvoir au bongi, il y a la famille au bongi. Alors, ce que ça dit là, au bongi ça faut compte dans le pouvoir. To kabola ko ya. To kabola ça 2 mois. Au côté d'un ministre, ça 2 mois au bongi pour la 2 mois comme des millionnaires na Congo un ministre. Au côté d'un mois au longwe, ba tiemdo ti to sala kandengo ti biso ba Congo to koleka na ba poste wana to bongi et puis to bandeli sous. Oh boy. C'est dit ba biso ba bonga te. Vous savez au Swaziland, la Swaziland va voter même un ministre. Allez vous informer. Si vous n'êtes pas informé, moi je vous informe. La Swaziland, ici Swati, comment ici Swati, va voter un ministre. Au tient va voter un ministre aussi, salaire à malonga pété. Aussi si mandat na yo olongo, ça une année olongo. Ça l'attend de moi pour la battre sauter. Dans ce pays normalement, pasteur Guili à lobby. Il n'a fait que dire la vérité. Nazara vraiment pour proposer un soutien, mais Oyo, il n'est dû que la vérité. Là, la pasteur Guili. Lobby pour la Kabila Lelo, pour la Tshisekedi lobby. Je ne suis pas d'accord avec eux. Les politiciens, flatteurs, na lobby na yo, les renards. Na lobby na yo, excusez-moi, Benjou l'habito kende, tout doit au but. Voilà. Aujourd'hui, Martin Kabouloulou a la justice lelo pour na nini ba reprocher na ma kambo belé les jugements babilo ke belé il y a Kabila yé mutashira yango il a fait 12 ans. Oui. Julien Palouka a fait 12 ans comme gouverneur à Nord Kivu. Ba propos yo Palouka lo ba lelo ayeba ngote 12 ans ya loyauté ya fidélité. Oyo a réitéré na Kabila. 12 ans. Gouverneur, il y a parti problématique il y a République démocratique du Congo. Julien Palouka, ça détenteur. Il y a un secret, mon côté, il y a Yebi, ou bien les lots, comment c'est la mission, ma blague, il y a mauvais goût. Moi, je ne suis pas d'accord. Moïndo Nzangi. Pas d'accord aussi, na ba propos naïe. Ça non. De comités, bateau, bakoka, kosover, il y a un moni babiso. Babiso, batou faut passer la biso, ba monument. Namboko, non seulement na sinakei, mais tant ou tout ça. Le comité là, batou ba ole kaba moni statut, yangana yo. Nenge to mona statut à Madeba. Na Pretoria, Madiba, pardon, na Pretoria. Banane babino, ba geno yo, babandaka jako défier Kabila ole kana 4 chars de combat, Kabila ole kana 25 jeeps blindés avec le Rwandais na cortège naï. Maintenant je dis ça yo, les comités là. Le combat, la personne de Viemende, c'est mon oncle non? Et Pongala Jesse, on a été là que ma fumbe. Mutoyo a éternisé Kabila na pouvoir. Article 70 de la Constitution. Que dit la Constitution? Le vieux la mère Mende. Un article où et pesa ba Congolais ba tension. Le comité na ya. Babela ba estomac. Na moni yango na poto que robinet a kobi misa même kama ya malili makasi au réglé mouké tiède, au réglé mouké un peu chaud. Au réglé mouké chaud, au réglé mouké au coca-coute. Namoni on a poto. Mais je soutiens le Congo aujourd'hui avec l'institution président de la République. Lobby nango yangote nake moyena patati patata basa libanda. On a fait une chose vérité. Oui, mais c'est bon libanda déjà. Basa libanda. Le Julien Paloukou, le Moïno Nzangi, le vieux Lambert Mende, même Ngobila. Voilà. Donc, le Ngobila, Telemi, Aouti Bassoaye, abandon tiré contre Kabila. Non. Tshisekedi, président de la République, ici, Ngobila élu gouverneur de la ville province à Kinshasa. Le Congo a un président élu démocratiquement par le peuple congolais. Mais Ngobila a accueilli Kingakati, le gouverneur. Or, le Congo a 26 provinces aujourd'hui. L'FCC à l'époque a vu déjà 23. Soi-disant la coalition. Mettons tous ensemble et travaillons ensemble pour l'intérêt de la nation. C'est n'importe quoi à côté FCC. Ngobila Kenda à Telema auprès. Il y a Joseph Kabila. On a opé ça y est, merci.
Oui, il faut réitérer loyauté la fidélité na Kingakati. Na début à mandat, loyauté avec Kingakati. Na fin à mandat, loyauté avec le président Félix. Toi, basoba na bangote de comité na ya. Toi, basoba na bangote. Et vous savez tout ça dans Yaponanine. Gouvernement Benzoul, bientôt là. Willy Bakonga lobby. L'autre là encore. Dans mes veines coule le sang. Na Makila, na Kabiliste et Makila. Mais c'est le même Willy Bakonga aujourd'hui qui distribue de l'argent aux communicateurs pour la campagne comme les membres du gouvernement, a commis plus fasciste que Bafati. Non seulement dans mes veines, non seulement dans mes veines, mais chez Kabila tiki pouvoir, oui. Il y a tiki politique. Mais le là comme qu'on nous a travaillé na président Félix. Le comité là, toi là, il y a un président na Bouende. To Tamboli, to Zongi. Non, avant que tu sois le président a fait sa message à Zotanga, leader équateur. Na quoi président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kongo Willy Bakonga et Bungi. Atanga Ngote. Atanga Ngote. Willy Bakonga, le lo comme Panzambongo. Ma communicateur, Fobo Finga, pasteur Gili. Ngamba na plateau awa na kolekisa ten kotanga kombo ya moto. Voilà. Ça c'est pour vous faire comprendre, vous faire voir que les politiciens congolais la démagogie totale est dans la politique généralement parce qu'il y a bis au Congo. Ne soutenez jamais les régimes. Soutenez plutôt la patrie. Est-ce que, et Michel le loté ibinoté, Tosuki awalelo, Tomunani, lobby, pona, émission susu, ya radio lokole. O asa le sola ko pesa benga biso, o pesa li sona, soko bengi biso, o zubiso te, tikela biso audio, toko, beta, li, solo na yo. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap, et tchara. Na komina tem